vous venez certes pour évangéliser, mais que cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout les intérêts de la métropole. Le but de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils parlent et se soumettent en Zambian Pongo, Ouidi, Mukulu, Mungu, etc. et que sais-je encore. Bango balobiawa, bino batoboza kokenda, banganga nzambe sadi ba prêtre, na ba pasteur. Mission na bino ezali koteya bayindo makamba nzambe te. Mission na bino ya liboso ezali nde kosala ete b'intérêt na biso. Donc ba colon belge to garantir yango to bombango. Bolakisa bango ndenge akoyeba nzambe te. Bango bayindo bayebi nzambe depuis bakoko na bango. Ndenge papa soka juma loba baza ko insister na bokoko. Yango wana na jui parti wana. Soki tolandi balobi lisusu nini. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres qui n'adorent que les nôtres, qui ne les écoutent jamais. Exemple, tout le monde a la Sainte Marie, la Sainte Thérèse, Saint Jean. Alors faites-les prier en les mettant à genoux. Punition est obligée de les réciter des prières par le chapelet 10 fois par jour. O examindele motobalobaki yango. Bolakisa bayindo babosa na bokoko na bango me balanda oyo ya biso po ete bafukelemela bikeko me bikeko wana eyokelaka bango te me bokoko na biso eza nini. Soki papa Simon Kimbanga yakaki ezali bokoko na biso, ezali civilisation na biso oyo ya ye mpona kolakisa na kati na mokili. Yango wana totangi na mobeko wana tozala na banzambe mosusu te. Mais mpona nini biso bakimbangiste oyo tolobi papa Simon Kimbangu azali koko na biso, azali tata na biso, mama na biso, mama mwilu. Soki ya yakaki mpona nini mokola lelo toza kosalela banzambe mosusu. Mpona nini toza kosalela banzambe mosusu. Soki tosaleli ndenge wana eske na mokola suka tokozwa kobikisama na kanisi te. Papa Simon Kimbangu ayakaki mpona kolongola biso na kati na binyololo ya satana ezala na bonzoto pe na molimo. Alakisi biso nzela oyo tokoki kolanda ti mokola lelo aza na kati na biso. Pamba te soki tolandi maloba mokonzi ya bule ya dimanche ya lobaki ti mokola lelo papa Simon Kimbangu aza koteya, aza kotambola, me ezali ye moko aza komilakisa na kati na biso. Amibombami te. Papa azalaki clair, ezala dimanche, ezala mardi na ba jeune. Pamba te mama Alphonsine alimbolaki biso litamba mbwala po bazangaka na mokola mardi te balandaki papa azalaki plus profond que dimanche. Donc amilakisi azali na kati na biso. Mais pona nini toza kolanda banzela mosusu. Banzela mosusu toza kolanda wana egomema biso lisusu na boumbu oyo papa Fumalonga aza koloba soki botosi te boumbu ya 300 ans eza kozela bino na liboso. Yango wana batata na bamama tozala na nzambe mosusu te. Mais awa soko tosi malako ya papa Simon Kimbangu ya solo okobika e molimo na yo oyebe sika yango kokenda. Yango wana batata na bamama tolanda banzambe mosusu te, tolanda papa Simon Kimbangu. Yende motako bikisa biso, yende motako komisa biso esika o toza kokenda tina mokola suka. Yango wana totangi o ezali mondele ezali moindo motalobaki yango te. Ezali mondele motalobaki yango. Mais pona nini toza kolanda makambo na bango or que toza na bokoko na biso. Yango wana batata na bamama tolanda nzela mosusu te, tolanda nzela oyo papa Simon Kimbangu alakisaki biso o bamvala na biso misato balakisaki biso o ye moko papa Simon Kimbangu azongi aza kolakisa biso mpona kosukisa programme
oya bandaki na 1921 yango wana toleki na mibeko mais teme na biso tokoinsiste mwa moke na réflexion oyo toza koloba ete na devise na biso Brazzaville oye oye Brazzaville oye oye Brazzaville oye ebandeli ya makambo makambo nini oyo papa Simon Kimbangu alobaki na 21 keke banda na Congo makambo nini papa Fumalongo papa Diangenda Kuntima alobaki ekobana na Congo makambo nini mokonzi ya bule soki tolandi na nzembo bandeko na biso ya Chiteki bayembi aye kosukisa programme azali koinsiste kaka makambo nyonso ekobana na Congo me makambo nini esemonani na Congo oyo elakisi ndakisa ya kitoko na mokili mobimba yango wana tokozwa mwa cas de figure mpona koexplike ke makambo nzambe soki alobi likambo ate eumeli ekosalama papa Simon Kimbangu alobaki yango papa Diangenda Kuntima alobaki yango lelo mokonzi ya bula aza koloba yango yango wana na mwa ntango mokuse tokopesa mwa baexemple ya mike oyo slogan toza kopesa ezali ya pamba te makambo ya kitoko ese emonanaki oyo bapapa basepelaki me soki lelo toza komona mpasi pamba te makambo ya liboso ya kitoko oyo tozalaki na yango totiki yango tokomi kolanda oyo ya mabe oyo baza kopekisa biso yango wana soki totali awa na Congo to na mokili mobimba na lingomba ya papa Simon Kimbangu temple ya liboso etongami na kombo ya papa Simon Kimbangu na mokili mobimba ezali awa na Congo Brazza na Kisasa Bibubu esiko papa Matuba aza kozala temple yango etongamaki bapapa bayi koinaugure yango toyebi histoire elekaki awa na Congo soki totali na bo bayebi histoire ya lingomba soki baza koloba o toza kokenda na nzela ya Mandombe okanisa Mandombe ezali mboka or ezalaki kombo ya moto mais papa Mandombe azwaki lokumu na ndenge nini pamba te ye azalaki mokonzi ya liboso to chef de terre ya liboso oyo akendaki na nkamba na pasi oyo azalaki na ngo ya miso akepa ya papa Simon Kimbangu na nkamba asalisi ye etanga asalisi ye abiki asengaki likambo epa ya papa Simon Kimbangu alobaki ya solo makambo toza koyoka oyo eza koleka na nkamba ezali ya solo lokolo osalisi ngai posa na ngai ezali lingombo oyo ekota na mokili na biso ya Congo yango wana oza komona papa Simon Kimbangu alobaki na ete na likambo osengi ya solo ekosalama me kombo na yo ekobosana te na mabote eza koya na mabote eza koya liboso yango wana soki otali lelo biso nyonso koloba kaka nake na nzela Mandombe me Mandombe ezalaki kombo ya moto bamboka nyonso ezali zingazinga olio babenga yango Kingoma bakomi kobenga yango Mandombe ezali histoire soki tolandi awa na Congo banda kala à partir de 1924 1925 tango lingombe eza na clandestinité kuna na Punjulu papa Simon Kimbangu abonanaki banda 1925 e bato babandaki kosambela polele ezalaki na kobombama te bazalaki kosambela polele esika mosusu na clandestinité kuna babango baza kosambela polele komba papa Simon Kimbangu soki totali mpe na lingoma na biso bakarte chrétienne ya liboso ebimaki ezalaki imprimé awa na Congo Brazzaville bamemi yango na nkamba bapesi na mama Mwilo apesi na batambusi ya liboso na le 12 avril 1959 bakarte wana basalaki awa na Congo même principe et méthode ya lingomba basalaki yango awa baimprime yango awa bake kopublie yango na Kinshasa pona nini awa liberté ya kosambela polele tozwaki yango liboso e na RDC lelo na ntango wana liberté ya lingomba bapesaki kaka na 1959 soki totali badiatre ya liboso oyo bazwaki titre ya kidiatre na lingomba na mokili mobimba
ezali awa na Congo oyo bapesaki titre wana 62 tango papa Diangenda Kuntima aya kotelemisa bakonzi ya liboso awa na Congo Brazzaville na 1962 ni tango wana a élevé mama Bandakasa Thérèse na grade ya kipasteur ebandaki awa na Congo. Esoki totali mausolée ya papa Simon Kimbangu na Nkamba ndenge mokonzi abula alobaki mokolo wana bakongolais ya Brazzaville moto batongi yango. Papa Jean Baonda azalaki représentant légal deuxième suppléant nzambe asabengaki ye ezali œuvre na bango na bapapa batota Germain lela azali su na kati na biso ezalaki bakongolais ya Brazzaville moto batongaki yango. Sacrifice à liboso papa Diangenda Kuntima toyebi yango avant que na kosala accident lukulu ezalaki awa na Congo Brazzaville na Boko na mboko babengi Kisasa Bibubu esiko batongaki temple ya liboso. Soki totali bamboto tokomi kopesa na lelo topesa na mbote na komba tata mwana pe ni mosantu liboso ezalaki ndenge wana te ezalaki soki balobi topesa na mbote esili mais système ya koloba topesa na mbote na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu ebandaki na Congo Brazzaville na papa Tsomi David ye moto abimisaki yango alobi batata baza bango misato mboto topesa na bakomo na bango misato ebandi na Congo epanzani na mokili mobimba. Soki totali toza na bacentre agricole ebele toza na Lutendele toza na plateau Bateke toza na Kinkewa awa na biso toza na Kunjulu tozalaki na Ngobana na Kingembo. Mais soki totali papa Fumalongo papa Diangenda Kuntima asalisi misala na kati na bacentre wana matikali kolia ate eloko moko te eza kobima na bacentre wana. Mais na awa na biso na Congo Brazzaville tanga ke na Kunjulu aliaki nguba kuna batémoin bazali o bazali nani vivant bazali bambuta na biso bazali papa aliaki nguba awa na centre agricole ya Kunjulu tango papa salaki tournée d'évangélisation na 1960 dans les plateaux. Papa Fikwe o azali président du collège apesaki instruction na papa Aubé François kuna na ngafula ngampweme batanda maputa na mabele balobi nzambe aza koya nzambe ya bakoko na biso aza koya anyata mabele te botanda maputa batandaki maputa tango papa Fumalonga komi wana alaki émotionné atuni ba mama Mikala na papa Johnny bomoni ndenge nini papa nyata anyati maputa wana tanga nyati yango papa yiko loba alobi ya solo bato baza na kati ya zamba baza kokumisa ngai mais soki totali esiko na uti baza kobenganga moyibi baza kobenganga ndoki baza kobenganga magicien mais tala bato baza na kati ya zamba bayebi ngai e mwa mbula moke ebandaki konoka nesika wana likambo wana ebandi awa na Brazzaville epanzani na mokili mobimba esika nyonso papa alaki soki akomi batandi maputa na mabele ebandaki awa na Congo. Awa pe na Congo bandeko na biso ya Choral C batongaki liboso temple ya bapigme oyo eza na Ngo dans la région des plateaux na route du nord batongaki yango en 24 jours esalami awa na Congo. Soki totali pe awa na Congo ikamba kitoko tosalaki en prélude na réhabilitation ya papa Simon Kimbangu na 1991 awa na biso na Congo na 1987 le 28 novembre 1987 ezalaki awa na plateau papa Diangenda Kuntima papa Fumalongo ayakaki samedi le 27 ezalaki dimanche le 28 cérémonie yango elekaki kaka wa esiko tovandi
ba invité tangwana ministre de la communication ezalaki Christian Gilbert Bembe na président directeur général à ONPT ezalaki monsieur Okuya ba yawa nyo ba bimisaki thème ne figi à papa Simon Kimbangu et bimia na Congo et pandani na mokili mobimba yango wana totiaki papa Simon Kimbangu nesika na ye to réhabiliter ye et na 91 l'état zaïrois de l'époque ba yi ko réhabiliter papa Simon Kimbangu mais makamango et bandaki wana Congo soki totali pe libération ya Nelson Mandela makambo nyonso elekaki awa na Brazzaville na Congo na ndenge nini na 1987 tango bazako préparer centenaire ya papa Simon Kimbangu papa Fumalongo papa Diangue na kuntima ayakaki awa na Brazzaville ezalaki na ndeko na biso ya sud-africain Mark Masango ayakaki awa na Brazzaville na mission na ye moko ayoki sango ete papa Diangue na kuntima ayakaki ayiawa na plateau ayi kolela papa soko oyakaki mpo na bayindo oza na Kinshasa oza koya Brazzaville oza kokenda na Angola oza kokenda na mboka mosusu me mokolo nini yo kokanisela biso basud-africain toza bayindo mokolo nini Nelson Mandela akobima elembo nini yo korasure biso mpona ya kolakisa ete toza na kati ya motema na yo et puis Nelson Mandela akobima bo bayebi histoire tata wana asengaki elembo na papa Fumalongo papa Diangue na kuntima apesaki ye abakos na ye elamba na ye alobi mema me na rassure yo kobanga te pasi na bino ekosila Nelson Mandela kozala libéré c'était en 1987 na 90 tango touti Kunjulu papa yawa na Brazzaville toke na Kunjulu na 1990 toke na Kunjulu oyo bakataki nzete oyo nyoka azalaki elaki le 7 février un mercredi le 10 février ezalaki un samedi tozongi awa na Brazzaville tango tokomi dimanche le 11 février 1990 tozalaki awa na papa Fumalongo tosambeli awa tango tokomi na 15h bo baka kolanda radio balibéré Nelson Mandela le 11 février 1990 à 15h papa Diangue na kuntima azalaki na Brazzaville donc makambo nyonso ebongisama ti awa mpona kolakisa ete Congo ezali ebandeli ya makambo soki tolandi mpe na makambo ya mokili toza komona bacommerçant soki bomeki kosala banquête bokomona ete bandeko na biso basud africain to bawest africain pardon oyo baza koya na Congo Brazzaville na mboka na bango mingi baza bapauvre mais soki akoti awa kaka na Congo une année 2 ans après akomi moto ya mbongo mingi mais yo commerçant à Congo okokoma na esika na ye te donc biso papa Simon Kimbangu ndenge bapapa baza koloba balingi Congo Brazzaville mingi mais biso moko toyebi valeur ya mboka na biso te ndenge un vieux sénégalais alobaki na mokonzi na biso moko ya mokili alobi vous êtes en train de commander un pays qui est béni par Dieu vous les Congolais vous avez la mission de rassembler de réconcilier de pacifier mais vous-même les Congolais vous ne connaissez pas votre rôle wana ezali mokonzi moko un sénégalais pomba alobaki na mokonzi na biso moko ya mokili alobi boza kotambuza mokili oyo nzambe apambolaki yango mais bino bacongolais boza na mokumba ya kosangisa bato mais bino moko bomiyebi te boyebi valeur ya mboka na bino te mpo na nini soki tolobi ndenge wana totali lelo awa papa ye toza kolela makambo nini awa papa biso bokabwani toza koyokana te mpo na nini totiki mabe te yango wana toza komona pasi yango wana soki tolandi nzembo bajeteki bayembi soki tolandi maloba ya papa Fumalongo na mbanda sanda alobaki yango clairement alobi etikali moke banzembo ya mawa ekoki kozala lisusu na lingomba te soki banzembo ya mawa eza na kati na lingomba pamba te misala ya mabe
oya moyini satana totiki yango te malgré l'interpellation na ye ezala na maloba ezala na mikanda pamba te soki na tangi mokando papa atindaki biso na mokili mobimba akebisaki biso ezalaki même avant barésolution bima mokando papa atindaki le 21 septembre 2002 azalaki clair a développé 3 points maintenant kotanga kaka mibale oya lobaki que chacun de nous a fermé sa foi dans le Christ car Satan grogne pour détourner les élus de leur chemin. Ne soyons donc pas semblables aux Galates qui ont commencé par l'esprit pour finir par la chair. Que le respect soit mutuel entre les anciens et les jeunes. Au moment où je vous adresse ce message, je ne veux plus apprendre qu'il y a encore des différences parmi vous, ni entendre parler de groupuscules et de divisions. C'était le 21 septembre 2002, avant l'Assemblée. Et voici à présent les thèmes que vous allez aborder au cours de ces veillées de prière. La recherche de la paix dans nos pays, au sein de l'Église et à travers le monde. L'amour mutuel qui doit surabonder parmi vous. Que Dieu nous apprenne à être honnêtes, koloba solo, en évitant le mensonge. Que Dieu vous bénisse et nous ouvre les horizons pour que nous puissions jouir des biens matériels, pour que nous puissions contribuer. Que Dieu accomplisse toutes ses promesses. Ezalaki le 21 septembre 2002. Tala lelo nzembo bayembi papa za konyonga. Mais nasuka lobi naza koloba na bino boza koyokela ngai te. Etali bino. Pona kolobe te asa lobi, alobi toza koyoka te. Mais programme na yo aza nango ndenga za koloba akozonga lisusi mate. Yango wana batata na ba mama makambo to lobi. Ya solo ya kitoko emonanaki na Congo. Est-ce que lelo eza komona na lisusu? Soko eza komona na lisusu te problème ezali. Yango wana baza ko insister na biso to tika. Oyo papa lobaki na mokanda. Il y a le 21 septembre 2002. Biso nyonso nangai moto na telemi. Makambo oyo papa lobaki na point 2. Na kati na biso esili ba division, ba groupuscule à caractère tribal. Esili mais awa biso na biso toza koyoka na te. Mais to lobi lingomba ezali a papa Simon Kimbangu à vocation universelle. Donc il y a mokili mobimba. Mais yo congolais bino na bino biso na biso toza koyoka na te, toza kolingana te. Mais tango ba français, ba chinois, ba japonais ba koya tokosa ndengeni. Pise lelo bolingo na biso ezali kati na biso, tovandi biso na biso, toza koloba na ndinga mboka. Omoni moninge kola mosusu lobi yete. Bon, toko mema lingomba ngo ndengeni, toko bikisa mokili bimba ndengeni. Yango wana na tangi na mokanda ya Galate. Ete nzambe bakosakanaka na yete. Oyo biso toloni na kati na lingomba yango wana tokozwa lifuti. Soki mosala na yaki na lingomba kokabwana kokabola olona division o papa lobaki na biso tese boti misisa. Est-ce que lelo bo balona ki yango balongola ki yango pa matin mosala satana ezalaka ko bebisa ya ko bongisa te. Totangi kuna balobi o toloni yango wana tokozwa récompense. Soko lona ki misala no na bonzoto lingombe ezali ya bonzoto te ezali ya molimo. Est-ce que tango likambo wana ndenge mokonja bula yemsaki nzemo na ba dirigeant tango likambo wana ekokita yo na ngai tokozwa esika te mais asa atiaki soirée mpona koprépare biso na molimo. Mais lelo soirée ndenge tobandaki eza lisusu ndenge wana te toza komona na lisusu na soirée te mais makambo toza kozela tange koya position na biso ekozala ndenge nini pamba te alobi oyo aloni na mosuni récompense na ye ekozala na mosuni. Lingomba ya papa Simon Kimbangu ezali lingomba ya mosuni te ezali lingomba ya molimo. Batiaki soirée po ete tobonga na molimo tozela bilaka ozali mwana papa Simon Kimbangu te. Mais si lelo makambo na biso wana ezali totiki yango te
Ça c'est ce qui to tikaki papa ko lobangote. Atindaki mokanda depuis 2002 na 2004 à Lobiango. Awayi à Lobiango. Lobi tango papa masamba teyaki na hypocrisie. Alobi makambo nyonso naza koyoka ezala bokabwani ezala hypocrisie botika bo bakotaka fiti matina toyokaki yango alobi totika soki totiki te tata na mama ndenge totangi nzambe bakosakanaka na ye te nzambe mpe azalaka na camarade te soki tolandi oyo papa kuluta alobaki awa na 89 na retourne na Pointe Noire ezalaki le 21 octobre 1989 un samedi ayakaki vendredi samedi tosali culte awa papa kuluta juma loba alobi ya solo toza koteya bino tolingi bozala pepele mokolo wana soki ekoki tonangola bino na mapeka na biso awa na tribune d'honneur e ayi kobakisa likambo mibale alobi c'est pas parce que koloba o nga nazalaki na papa kulutu nazwa na bukama o na papa kulutu naza kolia esika moko alobi mokolo wana soki otosi te ntango kokoma wana alobi je te connais pas allez va à gauche biso no toyebi à gauche soki oza kokenda nkamba à gauche okokende esika nini alobaki yango awa yango wana batata na bamama ntina kokenda mosika ezali te tobosana te ingomba ya papa Simon Kimbangu ezali ya molimo papa limbole yango bien totikali biloko na biso aza koloba toza koyoka te mais dimanche azalaki clair biloko toza kobomba na mikole koya ekoningisa biso pamba te mokumbo bapesi biso ezali ya kobikisa mokili mobimba surtout les trois Congo tozala uni tozala moto moko posa na ya zongisa biso nesika liboso tozalaki moto moko pamba te bamindele moto bayi kokabola biso lelo bamindele baza lisu na kati na biso te biso na biso tokomi kokabwana me posa na ye azongisa biso nesika liboso mpona kozonga nesika wana bakondition bapapa basi bapesaki totambola na bolingo totambola na mibeko totambola na misala wana ezali base ya réussite na biso mais soki tokangami kaka na makambo na biso toza nango surtout awa na Congo bokabwani soki tokangami kaka nango namoni toza kolekisa lere ya pamba na ndaka nzambe oyo papa Kumalonga alobaki ke bisiko toza nango bato baza na libanda moto bakoka kokipe yango pamba te papa soki abongisi likambo na ye bandeko na biso babandi koya yo kozala na esika nini pamba te omesani kaka kozala na moninga na mboka moko boloba na ndinga mboka me mopaya wana ntanga koya yo kolakisa ye makambo nini pamba te oza na bolingo te epi oza na hypocrisie okolakisa ye makambo nini epi bato wana miso na bango eza kofungwama na biloko baza nango ntanga okoma komona te moto ozali boye ntango wana ndenge papa alobaki aye na biloko na ye yo oza kobongama te apesi yo biloko na yo na ye bokopumbwa papa alobaki yango wa dimanche abombeli biso te il est clair soki tolingi tobika ntango yango oyo bapesi yo na ngai ntango mosusu ezali te ndenge papa Samba Katuma alobi na libondeli na ye na Kikongo ekili ya mitano ezali te kaka ekili ya mine 4e génération oyo tata molimo centre aye mpona kosukisa programme na ye kosepelisa bana na ye oyo baza kotosa ye mpona kosilisa jeteki bopesa biso nzembo wana oyo boyembaki amba te bamosusu bayaki retard Ilakana yakakibino mayango emeremilimo naye ikofuta bino na ndege oyo kosalelaka ilakana yakakibino mayango emeremilimo naye ikofuta bino na ndege oyo kosalelaka raisi motimba mutanganyia miliko yako aekeke oyo ya mine pona kokopisa bilaka raisi motimba mutanganyia miliko yako aekeke oyo ya mine pona kokopisa bilaka bilaka
kati bino ngonga yango elelimo naye ikofuta bino na ndenge oyo kosalelaka ilaka na ya kati bino ngonga yango elelimo naye ikofuta bino na ndenge oyo kosalelaka Batineringa ingende pena kosalela naye ikosukisa naye oyo batikelinga naye ikobakisa tete naye ikolongola te ndenge batineringa ingende pena kosalela Kibangu na mara ya mibale na ya kina kombo ya jangena Simo mara ya misato na ye ina kombo ya Simo Kibangu kyongani na ye ikosukisa mae oyo batikelinga na ye ikobakisa tete na ye ikolongola te ndenge batingelinga indenge pena kosalela kasi mawa najali koyoka lokola boboyi koyokelanga kasi somo najali komona lokola boboyi kotika mabe nasala nini nasala nini lokola boboyi koyokelanga naloba nini lokola boboyi kotika mabe nasala nini lokola boboyi koyokelanga naloba nini lokola boboyi kotika mabe kasi mawa najali koyoka lokola boboyi koyokelanga kasi somo najali komona lokola boboyi kotika mabe bandimi boyoka najali koloba na bino etali bino lokola boboyi koyokelanga bandimi boyoka najali koloba na bino etali bino lokola boboyi kotika mabe mifuti na bino esiliko ya bomengo na bino esiliko ya na bakoyo basiliko yokelanga mifuti na bino esiliko ya kolela na bino esiliko ya lokola boboyi kotika mabe nasala nini lokola boboyi koyokelanga naloba nini lokola boboyi kotika mabe nasala nini lokola boboyi koyokelanga naloba nini lokola boboyi kotika mabe kasi mawa najali koyoka lokola boboyi koyokelanga kasi somo najali komona lokola boboyi kotika mabe nasala nini lokola boboyi koyokelanga
pe misala tosisi boye na komba tata mwana pe elimo centre totelema tobondela. Prions. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous de nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous des œuvres du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 2, 3. Yo moido dame alinga kiyo takana. Yo moido lokoso ya dame aponaki. Yo moido kotani kombo ya kimbangu. Lobi konayo izali wapi. Santo, lelo enaka ekoki, akisina lokoto indo. Okoto salisusu nani, yo moindo, zambe alinga kiyo utakana. Yo moindo, lokoto ya zambe aponaki. Tata mama ebongi oganga mokili moyebete ya solo nzambe azala kati na biso kimanyi toye ebongi eyotu oye tata molimo santu oye mokili moyebete.
Attention pour la touche. Ah, droite. Droite.
Bangisme oye! Bangisme oye! Bangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Brazzaville oye! Brazzaville oye! Brazzaville oye! Eunwe! Embazi! Ilumbu vya kulwe! Yangalala! Na kombo tata mwana mpe tata molimo santu tolandi mpe toyoki mateyi na biso ya mokolo ya lelo elakisi ete likambo oyo toza nango tosimba yango makasi na oyo basimbisi na oyo bapesi libela nani aleki. C'est vrai, oyo bapesi libela nde aleki epa na biso eza ya kosimbisa te pamba te loposo mwindo anyokwami mingi banda na ekeke ya liboso ya mibale ya misato pasi na pasi oyo ezali ya mine mpe ya suka ya mitano ezali te. Est-ce que ya mitano ezali? Oyo nde ya suka bapesi biso ntango tosalela tata Nzambe tata Nzambe alingi biso mingi pamba te soki totali biso nde tobebisaka ndenge batata na biso balobaki ete Adamu na Eve bazalaki bato mwindo me okoloba ndenge nini loposo eyaki kochange na ntango ya Noe abotaki bana misato ezali boye be ezali boye te likambo ezali clair nini elandaki ntango tata na biso Noe azalaki na kwiti kaka yo mutu mwindo obebisaka nde yango ye kolobama ete ndeko na yo soki azwi te yo mpe oza na ntango ya kolia te pasi yeli biso kasi Nzambe alobi loposo wana na korekipere bango me ntango ezali Nzambe aza na kanda mingi soki oyebeli ye malamu te obebisi kaka ye apesi etumbu alobi ete amoni likanisa mabe alobi bopanzana panzana na mokili mobimba bobotana bozala ebele biso tozali koyoka te nzoka ye nde amonaki likanisi na biso ya mabe kasi bopanzana te tovandi tukola tovandaki likanisi wana ye kobima ntango yango ebimi ye mpe alobi bon oyo nazelaki yango oyo ekoki lokola boboyi kopanzana
okomona groupe baza koloba français bamosusu baza koyoka te bango wana balongwe bakeye epai mosusu kuna baza koloba anglais bamosusu baza koyoka te groupe wana balongwe bakeye epai mosusu kuna baza koloba lingala bamosusu baza koyokana te balongwe bakeye epai mosusu oyo baza koloba kikongo bakeye epai bakongo bapanzani kasi nzambe ntango alobaki na malembe topanzana toza kocomprendre eloko moko te oyo ya biso ezalaki ete toyeba mayele ya nzambe sikawa toye kopanzana panzana biso mpe rie ezala malamu eza ya malamu te tribalisme ekoti koyokana eza lisusu te baoyo bakeye balobi biso na biso kaka bakeye ndenge nalobaka mokolo wana sikawa bamindele balobi tokokolonize mokili batindi nanu bato misato Diego Cao, Stanley Living oyo biso kote tomonaki bayaki nde bango wana bazali kotala Angola